Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Ils sont là tout heureux. Papa, yo comment on est? Lobota, bongo lobini. Delo ya obotani. Voilà, nae koyamba. Président Nabiso Félix Tshisekedi. Esengo makasi lokola ye na mbanda tozelaki malamu mingi. Na lobi anambana lotiliki yel. Awa na mbanda ka lotiliki ezate. Ezate tosepeli lotiliki ye ya lokola ya ye tosepeli lotiliki ye. La société penja toko nyoko maboji. Banyoko liso kala lokola ya ye tomoni esengo makasi lotiliki ye misala pe ye. Développement payé na mboka. Ya solo wana. Tikana zo voisin ngolo bani. Nina loba to sepe bola mune papa bisae. To sepe na lontiliki ezala. Amemela biso pe ba société to zonyo ko ma to sepe to longwa na loko. Ici on est en Bandaka, on est en Bandaka. Ici en Bandaka, oui, to sepe li to longwa na vélo. To za ba société déjà les sous terre, lontiliki ezate malili. To ko bikela ndenge nini. Papa ebola mu makasi to sepe li ndenga e. Mais l'ontiliki est là liboso l'ontiliki. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, l'otiliki, ce n'est plus moins que l'électricité. Tu connais que nous bisika maman bazali basako pe maman mbote. Olobi nini ba kolanda ka bino mokimobi. Tolingi ya titi ndenganya timbandaka kaka ye abongisela biso ekolo toponi kaka ye mwana ekolo. Tokundoli papa Tshisekedi. Tokundoli papa Tshisekedi to sepeli mingi. Ya solo bande ko toko tambisa ka miko papa ko loba moke. Yo kombo nani? Michel Olobini. Nabika na sepeli ngo mokonza ei mais Équateur le ko kufa mingi tozambo senga Équateur de l'autre. Makambo makansi ya elibiso atombola kaka to asir na ye. Kama lobona za olubangwana. Ya solo lo salongo oui papa Oloba. Comme on a bienvenue Buka, to sepeli na présence ya président na biso. Et alors que tozo senga na ye azala kepsi na seni ezali corrompu et yo bisa élection balingi ba imposer biso bato biso tozingi to voter bango te azala vigilant alors que tozo beta 7 yango wana. Merci le to beta 7 yango wana botala. On a le cortège. Oya koki. Président de la République, Akitina Mabeleya Bofosa Chema, les grands patriotes de l'Équateur, les grands moments de l'Équateur, Oyo Toponi, Oyo Tolindi, Monamoka, Félix Tshisekedi, Yende Akamba, Oyo Biso Toponi, Oyo Biso Tolindi, Yende Papa. Ok. Kita nggak dengar sama motor pasang. Ulang aja. So azu pouvoir ya za wande mobuta sanga biso te. 32 za bangseli biso mboka te. Ayi ko tela biso bola limane poko ba bote biso bola limaba kena. Avantage ya biso. Alors la bola limaba avantage ya biso ni. 32 za na pouvoir tala mboka mabu. 32 za bola limaba to lamba ka milamba. Après ba longoli pe milamba ngo e recette ko ma ko na province ici. Ina terre. Obini. Mesdames et messieurs, comme partout, la ville est tombée. Il n'y a rien à dire ni à redire. Voilà, le succès est là. Je rappelle qu'ici, le président Bofasa Djema a fait un travail extraordinaire. Son parti est implanté dans cette grande ville de l'Équateur, oubliée sous Mobutu, oubliée sous Kabila. Dans cette misère, que voulez-vous? Le peuple aspire au changement et voudrait le voir. Maman Lobini. Ah, Lobini. Opposant ma classe, un opposant, vouloir de la mort. Opposant, tout le monde. Opposant. Bakulu na mboko bato balobaka te.
soki moto ameki boma ye toza na mbongo boyi moto so ameki na pebele boma ye toza na mbongo ebele tokofuta belebisa bango nde bosembo azo tu baokaka totambola malembe. bato balobaka ke tozo indépendance mais tozobika vie ya colonisation mais eza bien te bo indépendance yango eza bapesa biso provision atoni ezaka stratégie soki balingi tozonga na colonisation tozonga na bagouverneur badocteur makambo tozonga minda mongo tobika soki te tomona bepasi na droit ya population bokomi kointimide bato eza bien te non bale makambo oyo osala biso mabe tozotala epoke oyo bapapa bakolaki na epoke oyo biso tozokola différence ezali mais makambo babandaki koyebisa biso nepoke na bango nde torezonesaka biso mpasi bango basufa mpona kotanga te mais biso okomona jeune monene naza illettré parce que bi tozomene vi na souffrance omona sikoyo ozwi diplôme yango oyebi mpe koloba français te oyebi mpe kokoma te enseignement eza te soda ya komiso akangi yo oyo kongo eza na loi te loi ya kongo eza mbongo bo sikoyo bato bakobika ndenge nini soda yebike so asali na nkoro bakokata ye salaire ntina moko eza te osali toleko osali taxi soda ye na ba 18 ans botoli yo mbongo ntina moko eza te soki olobi gouvernement eza ya biso omemanga wapi bobaka oyo tolongo na colonisation tozwa indépendance boindépendance yango wapi mais soki indépendance ezalaki mais toza kwa bapays mosusu ezali mais bapays ya mike baza na eloko te okwa biso na congo mais bango organisation ezali mais pourquoi ça congo organisation eza te mais makambo yango peuple afungoli miso topesi nyonso na nzambe tokosala shwa na biso tokoya bolobake soki omeki peuple soki ameki boboma ye bobukela bako botumba biso tokondimaka botumba biso esi eloko te comment on a bon Punga Ismail. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre Bon Punga Ismail. Vous avez en direct de Baroka, moi, dans l'élection autant de Bon Punga Ismail, c'est l'homme qui me prend en moto. Oui, on va là-bas. Ça t'en a le babolo, on a un problème. Vous t'as eu le vin de Ronanga. Quel est ma lème de Ronanga, papa? Maman, le doigt pas faire, mais aïe bateau. Ah ouais. Foi entrou na Air Congo. Foi entrou na Air Congo. Toleka bela bango batelema toka mamolumba tatu toka matatu moluba yei kolomboka pana tatu te pana moluba comme na e Félix Tshisekedi Tshilombo tenga Tshilombo bien Tshilombo numéro 20 Tshilombo numéro 20 toka matatu monsieur déjà tatu te biso kibana ndamso bato biso ngo sikatuti mati to twateka babo yako yakana sima kuna yako lo baba yaka
Encore Yolati Neymar. Jamais te le dis. Dollar l'électrique au matin à mandat. Ah, dollar combien? Dollar là, on a 163 000. Mais Félix, c'était d'ailleurs dollar l'électrique. Biso bana to le 14 ngela. Dollar l'électrique na mandat. Pour le moment, la tiao papa na sala qui tanga sala qui moi jour na dollar et chitaka et kitaka. Yo botamara déjà. Ah on a botamara. Na mukie ba histoire tozoyoka. Moi là pas et asala rage des gens là et on a 163 et le monde de ramakasi ça sponi. Olobini ndeko nanga. Yewana Fati. Fati. On a kati ya Congo basundo so bakati. Kati états na moni kati ya Amérique futa manga kati ya l'état. Mais biso autres souffrir. Quand on lit la passe. Ça la commune na banga moyibi. Parce que nous sommes pour la charge de ce côté bas. C'est quand Tembula oh bokondesha échanger. Bokondesha échanger. On veut dollar. Qu'est-ce que yo na kombo eba na komoni. Comment on va mettre Seigneur élève mettre zombie ma belle na kati ya Selemba. Yewana Fati, Fati, Yewana, Yewana, Yewana Fati, Fati, Yewana, Yewana, Yewana Fati fit. To bana mana to memeli bino kisi. Fati fit. C'est là, c'est là. Aje dole gari ko to na kuma moto. Lakini ndo kwa mapeliki kisekeni kwa mulumba. Lakini ndo kwa kumba badogo. Bibi ndo ngomba la mama kuna baba. Mindele bako omo kimobi. Obo na internet. Kisasa mboka mobimba tina poto. Oza balengi kuna bakotala mobimbi. Napena koma kuna. Ndio koma. Na mande kuna watu. Kole meite mokile ko ba. Nete kumu. Ayabio papa, Arabelio, Apesio, Atobelio, Boye Bulabu, na mabele ya Pataka, na mabele ya Patriashe Mufasa, papa, Oyabami, Balikio, Balubiri Onde, Ionde papa, Omela, Ionde, Okaba Ikolo, Osusu Obanite, papa Belero, papa Belero, papa, Ionde, Il a de la quantité, il a de la quantité. Il faut monter un peu les gars. Allez, fais ma balle. Omela
Ah bon, ma vieux. C'est ventilé. Bah, tout le monde est là, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir. L'aéroport étant à quelques kilomètres du centre-ville. Le moyen de transport le plus vulgarisé ici, me semble, c'est le vélo qu'on appelle Toleka. C'est la raison pour laquelle vous en voyez plusieurs. Il y a quelques motos, c'est vrai, mais la majorité des cas, ce sont des vélos, mesdames et messieurs. Donc à chaque ville, sa propre culture. Et vraiment, j'ai l'impression d'être chez moi. J'ai l'impression d'avoir grandi ici. Tellement que j'ai des amis de l'Équateur, je les salue tous. Goffin Kanga, Jean-Paul Onila. Si je ne peux que citer cela, bref, tous mes amis de l'Équateur, mes frères, Bomboko, pensez à cette grande ville, oui, c'est heureux. C'est c'est bizarre, ben bon, il y a un groupe de policiers là-bas qui sont en train de courir, je ne sais pas pour le... Je crois qu'on m'aurait dit que ce sont des surveillants des élections qui vont se tenir en ce lieu. Ils ne sont pas avec nous, en tout cas, ils ne sont pas avec nous. Masa dormir. Komini ya? Wanda Mandaka. Siko stade ya liwa. Kuna c'est bon samaki. C'est bon. Donc voilà. Admirez, mesdames et messieurs, admirez le paysage. Le numéro 20 a conquis la RDC. Comme nous l'avions appris à l'est de la République, nous dirons Bandaga Inyanya. Donc Inyani, le lot pour être population Bimi et Goyamba Mokonsi. Et Goyamba candidat, celui qui sait qu'il dit numéro 20. Ndenge boza komona ngobino moko na miso bandeko babolingo na bopete nyonso mbandaka ekwe bandaka ekwe na bopete nyonso. Voilà d'ailleurs le signe qui vous montre Mbandaka, l'entrée de Mbandaka. Tetoke rabazo yara malem malem. Yokayo, voilà Masara. Voilà Babou. Au PC comme bon. Au PC Zlatan Ibrahimovic. Comment moi non Ibrahimovic? Comment moi non Ibrahimovic? Ok. Bon après tu peux sur Lionel Messi. Là mon papa Zlatan Ibrahimovic Zlatan. Yoka. Bébé na ngai Sara. Ok. Na kata mbanda ka lebo kulaka. Nengeza. Na grato le kista manene. Mama Bolobini. Oza la bango. Il y a eu des pèses en bon côté, maman. Il sera ramaté. Il fallait rater. Bon, voilà, mesdames et messieurs, nous nous rapprochons. On a pris un peu d'avance, histoire d'aller voir ce qui se passe devant. Donc,
voyez cette population toute heureuse, toute calme. On me dit déjà qu'au stade c'est packed up comme on dit en anglais, donc c'est plein. On va y aller avec vous. Je suis à moto, vous avez bien compris, qui est l'un des moyens de transport les plus développés de la ville, avec les motos qu'on appelle Toleka. Nous l'avons vu, le même phénomène partout où nous sommes passés, que ce soit dans le Kasaï central, à l'Est de la République. Donc voilà, la population étant chosifiée, c'est ce que nous voyons, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ça la RDC aujourd'hui. RDC, c'est bon. Voilà, mesdames et messieurs, on fait un petit arrêt. On attend le reste du... Il faut que le banana, Masayo, il y a Sangana. Comment on a fait? Comment on a? Comment on a Wamba et Kamba, moi la Moka, moi la Mandaka, la Moni pour la Félissa et Koki, Nango, ça suit d'abord Konzi, le bébé l'été. Karaboïra. Tango Félix akozwa bokonzi akosala na biso nini ntango aye koluka bokonzi tozopesa ye mpe yango akosala na biso nini tuna kitoko mama yango tokendeke na meeting po asakola aloba bino mpe boyoka programme na eza ndenge nini eske akoshina bino kokosa bino to koloba bosolo awa tokendaka na stade nde tokoyeba koyoka liboso mpenza na enseignement ezali service de base ye akoma boye alekaki na bas de l'école yango ezonga nsima lokola ye kozwa bokonzi akosala na enseignement nini ngai mama belinga Charlotte mama Charlotte autotuna motuna ndeko lobini. Bon, merci. Comment on a papi? Oui, ne pas. Le problème est là, tout ça, on a bien dit qu'à Mokon. La époque à Mobutu, a rompu la relation bilatérale entre Bissona et Israël. On a besoin de Bokondi. Besoin de sa relation, on a plus que Bible lobby, on y a surtout. À Koka, ta relation avec Israël, on a qui la mamabé. On a solo Sapoli, Nayo qui est papa Nangai. Oui, voilà, Bandeko, Tozo Kende, Toko Tune possession à Bisso Malé Malembe. Titan Toko Manasad, Bissika, meeting et Sengele Salema, Boki Motuna Mama. Maman lobi likamo est l'éducation, de lobi likamo est les relations entre la RDC et Israël. À Mimi on a kati ya Biblia, donc vous comprenez que population pe mbandaka et yebi le maté ya o le beteli du solo ya obanga pe ko banzambe. Masabon. Olobini. Ah. OK. Olobini. Keba. Maïd. Keba. Donc la salle, Babo mabito makamba continuité depuis na Mbandaka depuis na wati côté kati na maba depuis premier titi dema depuis donc tout pas total la maman c'est ba papa biso mama ko ho chamba ko ko nene te kiyomba ya do na ko kaka baba Stade what? C'est là papa, c'est là, ça va le bougon à toi, ça va le bougon, l'un des places va dormir. Bon, c'est là les gars. Alors vous avez un amour qu'on a toqué, l'andaï. Landa bango kuna, landa kuna ba.
Bon, un petit changement de programme, mesdames et messieurs. Ok. Je dis pas Tu dis? Voilà, on continue la procession, mesdames et messieurs, vers la ville de Mbandaka. Première fois que j'arrive dans cette ville, je ne sais pas ce qu'on va se dire, où est-ce qu'on va aller, mais bon, voilà. Nous reprenons la procession, mesdames et messieurs. Toujours dans cette ville de Mbandaka. Avec le Fatchivit, ce bon médicament, je crois que c'est la première avenue asphaltée que j'ai vue depuis que nous y sommes. Lobini. Bon bah maman bah lobini. Vous freinez t'es toqué. Malé bon lobini. Obi? Teranga ya su musika. Télémanan, peut-être. Côté wa kena kana biso. Mesdames et messieurs, je descends dans cette grande ville de Mbandaka. Allez, on va chez les cacahuètes en attendant que le gros du cortège le retrouve. On va remettre. 100 francs. On a 100 francs, c'est bon, on a ça beau. Hein? Oh, yango. On a 100 francs. Allez,
Voilà, je vais vous montrer les cacahuètes d'ici de Mbandaka. Ça va pas gagner. Ah, 200 francs. Local, non? Bagestad. Ah, ben, on a un peu de plein. Tu as un bon petit gars. Bagestad. Ok. Voilà, on repart, mesdames et messieurs. Pour aller au stade autour des grandes. Attends, au continue. On va continuer. Au tabou. Au tabou, on va aller au boss. On a monnaie une banane à la montée. Mosala no sala ngana bien ngote yone moto ebi mosala no siko na ukomande yo qualité na ba province na ba pays za na moyo des 7e qualité ba yela rabiso so mitoshi lele ku le retour so ba ebe kina mo rezate kokolo ba pété sokolo sokipo lobi toka kule okosana kobani okosomba mbandaka province oko Équateur bazobeta baina foot bazobeta badi Congo mais stade te mais au terrain basango so basango balobi lelo bokota te bosabo nde boyaki a bokobeta discours abino wapi mais makambo oyo ngai nakondanaka bakonzo baosala lelo ndambo ebandani na mobutu nanu kotasala biloko so stade ezalaka mais tozalaka nango ya bandi mabe moninga aye kokuta misala na ebe aye kobakisa mabe likolo ya mabe Langa nazolaka na kokeno osepela allez me repétez regarde Samara. Ya INC maboko pona mosala bosaliawa. Et la kisi ya solo ke bana Mbandaka Équateur balingi mbongo na bwete. Mboko kala nominga ko Plativille. Ezaka na makadam, ezaki na courant, ezaki na mai. Lelo Monsieur le président Fachi paye bien Mbandaka mai eza lisusu.
courant eza lisusu classe abana komi na nini pasi na pasi ba parents nde bazofuta balakisi boye te tokoloba makambo hôpital te soins de santé eza pete boye te yango wana biso toyokani na papa Fati tolobi ngai suki pembe yango toyokani na président Fati ya UDPS na ngai moko ya INC et biso na cadre ya UREP na baninga wa mususu tolobi est-ce que moyen ko sauver mboka ezali te tobi ezali ya on a décidé ki na bino président Félix Tshisekedi papa no abundeli mboko yo ti akufi pour la démocratie boyete na biyo zali mwana nkoi koya takobele kaka bitumo papa no abandaki yo sa nini silisa yango ba chômage ya ba jeune bakomi na ba velo eza mawa mingi ba mama na biso komona pasi mikolo nyonso mpona kolesa famille yango alobi na programme na ye sécurité ifo ezonga na Congo mobimba ikoloba nini soki yo mwana ikanga okutani na soda na butu makambo kima ya sute okutani na policier na butu makambo kima ya susu olami malamo topesi mwasi na yo foyer social na kati ya ka yo moko pe topesi yo salaire ya bon moto ya malonga esala pe olia olatisa mwasi na bana pe batanga classe mabeto malamu tobi yo soda liboso bimalaka il faut senga autorisation de sortie et pas ya officier de la semaine ba pesi autorisation wana okobima na tenue civile obima munduki te parce que mboka eza na bitumba te boyete bana mbata ka bomona ba soda zo le kairi nyoso mais est-ce que mbana ka za na bitumba solo ya to lobi soda so to sali boy to bongisi vina yo to bongisi pe ya policier pona policier mosane ko kengela bato na biloko na boyete ke soda ne ko kengela ekolo makila na epo na ekolo policier ordre public na sécurité ya bato na biloko na babo boyete yo policier to kotongolo ka na kati ya ville c'est yo ezali ordre public sécurité il faut za na kati ya bato pona kotia ordre na kati ya ville boyete yo pe na kati ya ka ozala makambo nyonso ekoka classe ya bana foyer social ya mama cantine pona biloko kolia kasi bade so ngona donc hôpital na kati ya ka sikoyo yo policier to pesi pe salaire oyo ekoki na bomboto na tata ya bana mabeto malamu sikoyo soki yo policier na soda otongisi sous civil tosani tokangi yo tosani nini puisque biso président Fati alobaki toza ko attaquer ba soda mingi toza ko attaquer ba policier mingi mais toza ko mituna te est-ce que bango baza batata bana te ozi papa mopesi munduki na 80,000 francs ya solo munduki yana ko sali nango mabete aoki mwasi alingia bota yaza na mongo te mwana alingia kufa na mongo osani elakisi faute ezali ya soda te ezali ya policier te ezali ya bakonzio baokamba mboka mikolo oyo ya tolobi armée na police ekozala républicaine na professionnelle ya misa to président Félix alobi boye mboka soki justice ekomi ya bariche epai ya bapauvre epai babola mabe Congo mutu nyonso azali congolais il faut azala protégé par la loi pe mutu nyonso kobanda na ye moko puisque boko voter te numéro bonigo numéro communauté batu pamba tolobi oyo etali ba jeune na biso ba jeune ozali awa na boko likolo to na ba jeune mama ngapela tshelo boko likolo ngapela jeune tolobi pour la bino ba jeune eloko liboso Félix alobi boye éducation il faut ezala droit gratuit na congolais nyonso autant na classe d'abord il faut ezala
Puis, vous êtes pendant maternelle, tu aussi si humanité fait ça là, gratuit. Yami balé abakisi boy. Yo elenge aussi ici kotaka mbongo l'État. Okosala ba bengi service pour la patrie. C'est-à-dire okoyekola kolinga Congo. Congo ezali nini? Congo soki na bandaka te. Est-ce que bi isolo na ti lokula Congo ezali nini? Na Bukavu kuna il faut ibamboka na ezali nini? Awa na bandaka to na mbisi. Dollar. Et c'est un nini? Bon, on a besoin de gagner des francs congolais. Boni, dans l'État, comment foutre ça? Dollar. On est à colocater, mais il y a un tolobi, on est allé, bah, chômeur. Bah, tiens, on va vous dire, bah, chômeur. Président Zana Moussala. Président Zana Moussala. Pour la bino, yoka makambo président Lobino. Vous avez deux catégories à bachemé. Vous avez un jeune, vous avez une chance de monter en classe B. Vos parents, vous avez un bon côté. Vous avez un jeune, vous avez 600, vous avez un diplôme. Vous avez un salaté. Si vous avez un canine, vous avez un bino mibale. Pour la catégorie à Liboso, donc vous avez un centre de formation professionnelle. Basé nyoso watambola kana nzela osengaka bambongo okoti osali 6 mois ya pamba ozolia na internat na suka sa ozomwa bourse no ya muke elamba kitoko osali musala pendant 6 mois koyekola osala ndango koti kuna makambo baluki puna tobandi ko peso $150 suka sada après 3 ans yo moko okomi pe chef d'entreprise na yo donc peso ata 5 hectares ya mabele ya yo na crédit sala l'état sali manzela yo sala ka bilanga na yo l'état na ba commerçant ba kosomba nyoso boyede est-ce que boye dollar ou kitate ba nekolanga est-ce que bana mbanda ka ba kubongate na biki wana makasi ya osala misala mais ba ebi go sali la binote ya moteur mala ou moteur mabe moteur mabe ya ba go ba okamba biso lelo. Deuxième catégorie est chômeur. Au basala la classe. Vous voyez que Mboka Nabiso, c'est parce que de diversifier l'économie Nabiso. Si on diversifier l'économie Nabiso, Tojika Congo Nabiso, Dozali, deuxième poumon du monde. C'est-à-dire que Zamba, Yami, Balé, on a repris ça pour pépé qui toque dans le monde entier. Puis là, on doit aller à l'Équateur. Nous sommes au cœur de la forêt équatoriale. Mais moi, l'Équateur, Côte d'Ivoire, les Aliwapi, Yami Balé Foué, que Congo n'a pas mabélé Kakao Yamilanga. Donc, il y a 2 milliards d'individus dans le monde entier. Congo, 120 millions d'hectares. Mais dès que vous avez un bureau, mon thème m'a bêté. Tolobi Yamine. L'Italie courant. Tolobi fleuve yango eleki ya boyete. Soki mo musika okuta trapa boyete. Okuta mongala boyete. Okuta ubangi boyete. Meleli kureza ni boyete. Bote mabete. Mai! Papa, on a mai. Papa, on a la santé de Olobi, Oetali, Mai. Les Barazaïre, les Kawade. Zoto Tchekura, Peni Mayo. Comment la banda pour la communauté? Oetali va minérer la biso. Bongo Zobi Maizoke. Biso Tokozwa Mbongo, voilà, Tocha, on a 4 bilanga. Pour développement durable des alliés, mais il faut que ça passe la boîte. Nasuki wana, Nabi la présidence de Maloba. Numéro de Boli. Numéro combien? Président Zoba.
Banekanga mbote. Banekanga ngenge mbote. Mbote na bino bandeko na ngai. Batata ba mama bandeko. Nazali na esengo mingi ya komona bino lelo. Totamboli Congo mobimba. Po topesa bana Congo bandeko na biso ba congolaise na ba congolais topesa bango message ya espoir. Toyebi ke mboko yo babomi yango koboma. Uta régime ya Maréchal Mobutu esukaki bao bakotaki bakosi biso ke bango nde ba libérateur. Zokande banda bakota wa koboma se koboma. Surtout bino banekanga on dirait bomema ngambo kaka po Mobutu azalaka mutu ya province à Équateur. Bokoki lisusu komela mai te soki bawika komboni a mwanekanga boma ye. Et pourtant, biso toye na bolingo. Maréchal Mobutu azalaka mokonzi ya mboka oyo. Ezala salaki mabe, ezala salaki malamu aza mwana Congo. Biso mokonzi na biso lokolo eza ya bolingo. Soki bo voter biso le 23 décembre. Et loko liboso lokwa tolobi réconciliation nationale. Tokozongisa ebembe ya Moei Maréchal Mobutu awa. Bokonzi na biso ndenge na lobi na bino ekozala bokonzi ya bolingo ya boboto. Tango bokotinda biso na présidence ya République tokozala nde bangamba na bino. Po mokonzi esengeli azala mungamba ya bato na ye. Mokonzi akoko matela bato na ye te po soka komi mokonzi eza po na bato wana. Mokonzi esengeli atosa peuple po peuple pe elinga ye. Soki yo mokonzi okomo boma bana mboka me moyemba linga yo eza te. Mbongo ya bana mboko ozo yiba ozo tinda libanda otonga bekole banda ku libanda mboka oya yo bazo kufa nzala oza mokonzi na eloko nini. Voilà pourquoi biso tozoloba bokonzi na biso ekoyana état de droit. Boyebi état de droit? État de droit ezali bokonzi oyo ya mbula matadi. Et puis, bato nyonso, kobanda na président de la République, bato nyonso, esengeli bato sa bokonzi wana. Mibeko oyo ya mboka. Mibeko wana ekobanda nanu kotosama na mokonzi ya mboka ye moko. Comme ça, soki mokonzi ya mboka tosi, bao nyonso banandi esima, bakobanga kobuka mibeko wana. Voilà bokonzi oyo biso tozo ya nango. Bokonzi oyo ekoboya tribalisme. Au tribalisme ebomi mboka na biso Congo makasi. Yango naza koloba na bandeko na ngai ya Kasai oyo babengaka baluba. Lobi soki nakomi nakomi mokonzi ya mboka oyo bokonzi eza kaka ya baluba te. Oyeba ke bokonzi wana ezali ya bana Congo banso. Po nakoponama na bakongole nyonso. Eza te ke nakomi kuna ekomi ho nalia kaka na bakasai, nalia kaka na baluba. Non. Ndenge Bolandi président Vital Kamerhe alobi tozali kosenga bino mokolo ya le 23 décembre bino banso boteleme bokende na babiro ya vote. Ata mokolo yango mbula ebeti makasi, ata mopepe to mbonge ye penza ya kosakana te, bino botika makambo manso bosalaka d'habitude
bokende ko voter. Oboyeba élection wana des chances oyo tozali na yango ya kobongola makambo. Bandeko misusu ya opposition bayaka bakosi bino ke bondima likambo machine à voter te ya solo machine à voter to konaki yango te. Kasi biso toyebaki malamu ke tango batie machine à voter on eza pona bakimisa biso bato opposition tokende ko voter te comme ça balekisi candidat na bango. Et ceux qui balekisi candidat na bango bapasi ya bana mboka eko continuer. Est-ce que bolingi bongo? Tokabona kina bandeko opposition mais bazaka ka bandeko na biso to inanité. Surtout que malgré que basbele la ki voilà bokende te ba ekondima ke bokende me bo panza machine wana to bité so bo panzi élection ko sale maté. So que élection ko sale maté ba o ba na pouvoir ba kotika la kaka. Eza malamu bongo. Ba longwe kuna ba bia bon ça va loko eza bongo kasi. Bonjour bulletin, boko manabiki, tobite, soko komi na biko BBC bulletin. Ndengwa neza malamu te. Mais le quoi nzamba la kate, les lobbies sont na bango to komo loba même langage, bazongeli position moko na biso. Yango to lobi boye. Élection ana ezali ya bino peuple congolais. C'est-à-dire ezali occasion bozali na yango ya kobongolo makambo. Soki bolalisi miso etali bino. Banguna bako continue konyokolo biso. Bino bofongola miso élection en attend boko kende kuna. Bino basoso bosisi botelemi kaka wana liboso ya bureau. Ba témoin na biso bakozana na kati ya bureau bozo sunga bango. Soki mwa nzala omemeli eloko akolia, soki mwa posa mai bopesi, mais au moins bazana makasi nzoto kolongono ba yeba kolanda déroulement nyonso ya élection bayiba biso yango te. Soki esili wana nde bokozonga ndako. Alors tant bokota na bureau bokomona mwa écran moko eza lokwa ya télévision. Bakobimisa eloko ya liboso nanu ba candidat président de la République. Papa Vital Kamerhe atunaki bino candidat na bino nani? Candidat na bino numéro? Candidat numéro? Voilà. Soki bosili si candidat numéro 20. Page kobima misiko erozaya ba député. Bokanga malamu eloko na koyebisa bino wana. Ba député tozana besoin bo voter bango makasi ba député na biso. Pour ceux qui bazui majorité na parlement ndenge tosi toyokanaki Papa Vital Kamerhe ndeko comme premier ministre ya mboka oyo. Programme oyo boyoki. Programme oyo boyoki alimbolo ni bino wana nde yango ako appliquer. Pour Congo etombwama. Peuple congolais ba bima na pasi na boumbu. Donc nakosenga bino bo voter ba député ya UREC, ba député ya UNC na ba député ya UDPS. Bo leka nzela mosusu te. Bon, mais ça surtout pas bao balobi na bino basi balaki bino babi bango ba candidat à continuité. Boyebi ete candidat balobi ke yaza ya continuité. Donc azo lo cabino d'avance, azo lo cabino déjà binga y continuité ya pasi. Bolingi yango abinga y continuité ya nzala. Nde bolingi ngai continuité ya insécurité. Yango wana voilà, boke bana ba candidat wana. Ba candidat o ba mesana ko boake la batu ba mbongo ya batu a peuple boyibaki ye mbongo na ye kokomo ya ko boake la ye lokwa ndeke moko boye alia mwa baso ba loso ya mike non biso tokolakisa mwana Kongo ndenga okende oloba tokokabele mbisi te me tokolakisa ye kende bazwaka mbisi boye na mai
Donc, konzina biso ya mwana. Ce qui page ya législative et l'équipe, et bandi pe ya provincial. Kuna pe bosa be bongo. UREC, UNC, UDPS. Pour beaucoup kako changer bokonzi na muto ya province na bino. Est-ce que bino bo sepela na gouverneur ya province? Est-ce que azo kamba penza ndenge sengeli? Voilà. Mais pour na ko changer yé bon pesa biso ba député provinciaux et belé to koka pour transformer province yo. Naza sûr que ba belge oyo tango flamand tango batonga kamboko kokilati ville soki baye na mbandaka lelo yo bakokweya bakwei kao bakwei makale kale po bakondima te ke bolobi EPS matali soki atie loko na kesa l'État kombo na ye mokangemi. Voilà. Biso bokonzi na biso ko tolérer moyibité. Mbongo wa peuple il faut ça la peuple. Ezali mbongo ko yibate komo mitongela bandako komo tinda ba na poto kaka na mokongo wa peuple mona rapaz. Jamais. Tango bokosili sasikoyo makamnyonso wana nde bozeli ba témoin na biso basisi mokuse parce que nzele zana molai tozali kokende na basango bande kwa kuna mbote kopesa bango pe espoir elikia na ndenge ke mikolo zoya ekozala mikolo esengo po ekozala mikolo ya mbongwana. Alors nakosukisa na likambo moko ya motuya koleka makamnyonso na utolo bao. Nazo senga bino banso bana Congo bana oyo bozo mona misoni ozala kimbangiste ozala mpevalongo ozala bima nyonso bayebi ke bandimaka nzambe mozalisi ya likolo pese batia mabolongo na se mokolo yango ba observer jeûne de prière et kozala mokolo tokovanda tolete uta tongo ti pokwa nde tokokolia. Pendant ce temps boluki botia ata 5 minutes mabolongo na se bosenga nzambe a répondre